un sorcier, je suis un danger public. Je suis de la nature du Tout-Puissant. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus en moi. Oh yeah, le voilà venir, Shiloh d'Israël. Le chef de l'armée céleste, le rédempteur des nations. Il s'est levé, combattra ma place. Satana chamo panzi, Masia ewana zakuya. Sieleo, maladie telema, Siewana. Prophète stop, oh mon konzi Yesu. Bloquage mon koto, bloqué stop, telema. Banchona banchose bosuka wana, choseleri na bino sans effet. Lokolelia na mon Carmel. Na telemi na waki defi. Nani aleki oyanga zambe. Omona ye le feu dévorant. Azikisa Sodom na Gomorre. Moto qui déroute à Lola, et tout ma misala ya Satana. Moto qui déroute à Lola, et fixe sa maladie na pauvreté. Moto qui déroute à Lola, et tout ma solo kana coutume. Ah, moto qui déroute à Lola, et tout ma bando qui na banganga. Bakomi kobanga na kombo na Yesu, bakangi bisaka bakati mangu bakomye. Tous mal à l'aise, au nom de Jésus. Bino bando qui a famille, na bao ya quartier. Baja molili, biliaki bino bikoki. Tentasuna makita na bino, atotindi nemodo. Fire! Alléluia! Il est Seigneur! Tous comme un salon, come on! Eboto bande kunangai, eboto bana ya Congo. Lelo tozali mukolo ya samedi na hanza tozali mois d'octobre le 6. Na tombeli bino mpoko ya elamu pe na pesi bino mbote mingi bisika nyonso bozali na ba continent nyonso na mokili na ba ville nyonso na ba condition nyonso bozali ko vivre na tombeli bino mpoko ya elamu. Lelo to bandi emission na biso na vrengonga oyo toko bandaka. Eli koloba ete oyo nyonso akokota vraiment alata ceinture de sécurité na ye akota à l'air akota avant mpo ete azwa pe opportunité ya koloba pe makambo selo motema na ye na balimite ya babinisi ne oyo nyonso akoki kobimisela. Raison naza ko invitele okota noki na émission oyo ou bien oyo kabiso nano nde nini tokopasula mpoke. C'est parce que émission oyo ezali ko concerner la révolution. Révolution makambo tokolobela awa eza makambo oyo tobotama nango biso nyonso. Pourquoi biso nyonso? Parce que mwana tanga zaka na libumu batu mingi bayebaka te. Ordre yo mama te, ordre ya mutu moko pete po mwana abima. Eloko bimisaka mwana na matrice ya mama ezali révolution. Révolution parce que colère ezuye na kati ndenge ya korespiraka azomona azozwa subongo te. Bilo ya kolia aliaka wana yaka gratuitement na batio wana ki emisisa wana eyaka à travers placenta. Azasuko zwa yango te, colère esaliye. Colère wana kosala revendication. Et revendication wana yango mti kosala eta komi ko bouger. Et ko bouger wana plus kaza kosala yango ba misisa komi ko katana. Oxygène ezasuko yana ba makila te, ale ye wana komi ko tukuna makolo nde c'est ce qui fait que mama on songo, oh pasi, oh banini ba pasi na mokongo baniko yaye ye wana okoyoka na hôpital pa mwana vaikiti. Révolution, il faut qu'il y ait un changement. Révolution et koloba condition moko ezalaki kitoko et puis comme mabe et puis na tango ekomi ko mabe yango ekomi ko se multiplier jusqu'à ce que ekomi na apogée nango batu bako supporter yango te na tango likambo ekomi na niveau uyu batu bako kisu ko supporter yango te likambo na batu bako tenter ba réduire yango ezonga na état normal. Oh bafuta kabiso mesikombo onzo ko kalisuzu te foto yokana babiloko bebe na révolution. Oh mabele na ngai babotoli ngai yango. Il faut révolution ezala okozela te ke oh to compromettre oh boyna boy non okotelema révolution ekobanda. Et lingo ba ete révolution eza eloko uta même na lo la place ba angelu ba mona ki ete oh non ça ne va pas. Kimia awa eza le soutien nzambe a permettre ki révolution esalema et puis au kaboni esaleba ki quand et comment ki diviser.
révolution ezali eloko oyo ou bien c'est la patrie ou c'est la mort yango tokolobela lelo yo mais tokomi pe mosika tosali pe ba révolution ndenge de place toza suko yeba te révolution oyo eko réussir te simplement parce que mon peuple périt par faute de connaissance manque ya connaissance ezali ndambo ya liwa manque ya connaissance pesa kosala ete tokomi kosala ba makambo sans koyeba définition na yango et puis ekomi kaka bato bakomi koseka biso parce que nous ne savons même pas ce que nous sommes en train de faire biloko yango toko débattre awa avec ba grand expert bambuta ebele boye awa naza kopesa bino mbote mingi papa Robert Mokolo za na ngai mama Matimbundu mama Sage na biso yo toyebi yo déjà kotana koma oshofaka ozape muta ba recherche na yebi yo na pesa kyo invitation pe merci ndenge o répondre na invitation oyo pona ko yako assister ngai papa Trésor Poiti pe okoteli ngai vraiment longonya epa na yo kuna voilà pourquoi na kozwa maloba mingi te tant ko développer sujet oyo mpoete mpoke oyo ekozala mutu bate bele bakoya ko pasola yango la patrie ou la mort eli ko loba ete ntoto mabele na ngai soko toucher yango ou bien lia no ngai na kufa na ngai parce après tout na kufi na okunda wapi na mabele na ngai kaka alors pourquoi na banga liwa est-ce que ebembe ebanga ka kutu serkei est-ce que ebembe ebanga ka tombo de place oyo bakam to ko lobela yango yo toko meka mpe ko toucher pe bambuta oyo basala ba révolution na vie na biso ne ka ba Che Guevara ba Thomas Sankara ba Haile Selassie ya Ethiopie bato oyo tomona ete bazalaki décider ete ntoto ou bien eloko mususu te libération ou bien eloko mususu te batika ko compromettre te émission toko lobela concernant toujours révolution ezali pe eloko oyo toko yemba katongo avant to tombola drapeau na biso Pourquoi avant de quitter ce drapeau, nous sommes debout Congolais, dressons nos fronts. Et les été par nature. Hymne nabiso si était yabiso déjà été yo Congolais dresser ton front. Donc silika mbuki kanda makasi. Il faut que ça na yango. Qui est yango na piba ko reprendre le sous accord de article 64 ya constitution ya Congo ezali koloba été oyo nyonso akotelemela ka mboka na biso na banzela ya mabepo ako esa pays. Telemela ye bamba ye mabanga longola ye bisika wana toko analyser soki bambuta na biso ya Congo bazape kotiela biso bakale te pona koteka pays na biso te et soki bazali ko sala ngo mwana ya Congo article 64 tika drapeau oyo ezipa biso to kufa na yango makambo to koloba article 64 mtezali ko koloba na constitution ke groupe nyonso to individu nyonso oyo akomona misala oyo ekoyiko koisa mboka na haute trahison ifazwa mabanga ifazwa mbano na ye. Alors, comment est-ce ça à travers la révolution? C'est très catastrophique pour nous comme on a été. Et l'occasion c'est que la révolution déjà, il faut qu'il y ait un changement. Et l'occasion est provoqué la révolution et puis ça kanda. Kanda parmi les kanda tozali na chaque mtu akoya awa akoloba. Mais kanda mususu tozali na ngona mikolo ka tozali komona 12 millions de dollars il faut ebima pour na fête kaka ya francophonie. Po ete ba mama na biso bandeko na biso bakende ko binela François Hollande na ba yibi ya ba président africain ba miyibi ya ba ministre ba miyibi ya ba parlementaire congolais bazoko zwa 12 millions ko kenda na Ituri pona ko libérer pays ko kenda est pona ko sécuriser mbongo za ko mona te mbongo francophonie 12 millions za ko mona biloko bo fait pesa biso kanda pe ko bakisa lisusu révolution ko bandaka na sujet moko mais ko suka na ba sujet multiple. Parce que bomoni bien depuis qu'elle est en colère contre l'action du gouvernement illégal, mais à notre plus grande surprise, le pays n'a pas prétendre que ça la fête à Makasi, Batubaya Kotala, 600 artistes, Tomoni Zak, les Bababas, 12 000 orchestres, Batbina, Bakolak Saboye, Natango Ser, na Ituri, na Beni, na Bundanganda, na Karakisimbi. Azolela natamu mwana nga azana mili ya komelate yo ya ko yebisa ngai Kongole na ke na stade de Martyrs tobina nani makambo yango avec tonto ko relever lelo po ba makambo na biso ekoma na Congo batu ba yeba ete ça ne fait aucun sens to bima bazoba et combien de temps to kozala babu zoberi ya Congo mpoete mokili eseka biso etala bato de millions de morts na est bazako kufa bango na Kinshasa bazali ko seka. C'est une des façons pour nous séparer biso très bien entre Kivusien na biso bana ya kati Kinshasa. Parce que c'était impossible ngai mwana Kivu nakende koyoka ete Kinshasa za kosala fête na tango masasi za kobeta na porte na ngai.
ezali makambo nsoni mpo ngai mwana Kivu nayoka ete Kinshasa baza kosala fete na ntango ngai naza meme na tante ya place ya kovanda te epuis nayoka ete 12 millions de dollars mpo na masanga nayoki nanga champagne tiachete une bière là c'est pour toi na munoko ya molai oyo tata oyo soki kombo nini nango kombo ne babobengaka ye kuna aza kolobaka te ye muta organiser no 12 millions moyibi biloko oyo fo epesa ngai kanda po etombola pe révolution mais révolution toko analyse ngo malembe po toyeba ete erreur mususu pe toza kosala biso na diaspora tokolobela yango biso bakombata tokolobela yango ya kozanga koyeba ete ba révolution yaka na sorte ndenge na ndenge il faut koyeba kodil to ko travailler na chaque révolution mususu ezalaka ka ba boycott mususu ezalaka ka ba sitting mususu ezalaka ka ba non violence protestation moko bo organiser mususu pe moi résistance kaka contre les kamobo ça peut aller de local banana libumu ya mama na yo tina large communauté, tina pays mobimba, tina continent mobimba, tina race mobimba. Révolution eoyikozwa ba angle nyonso wana. Mais en entendant, toyeba ete makambo oyo tokolobela awa ba expert bazana nga awa mingi ngana zui déjà 8 minutes nanga d'habitude nazwaka plus que 8 mais même 10 minutes on a koka kozwa yango te parce que toza déjà ebele oyo baza ba expert koleka ngai sans plus tarder nazozongisa antenne epai ya papa Robert Mukolo mutako conduire biso na modération assister na mama Matimbundu pe aka uye pesi kokoso epai papa Robert Mukolo eke mwa complication na kote ya singa e monani mama Matimbundu akoyeba pe ko coordonner makambo soki papa mama Matimbundu te tokoza pe assister pa ndeko na biso poiti trésor mais en attendant tika papa Mukolo na pesa yo maloba comme ça oyeba ko coordonner programme poko ya lelo yo ah President Chimanga Cafe, bana bazoluka yo. Chimanga Cafe woko baze woko ndemba. Ah, kama sunite president King Milolo. Appel toka. Kosa umari. Ya solo bandeko mbote bisika nyonso bozwami tozali na www.radiolisolo.com na émission Ma Patrie ndenge yebeli bino tozali kokoba na révolution ezali triomphe ya révolte yaka na prise ya pouvoir ya ba insurgé mpe etransformaka soudainement to radicalement makambo katikati na mokili to mokili wana ezali mpe vieillissement to changement brusque oyo ezali provoqué na ba trouble c'est-à-dire que eloko oyo eza kopesa kanda eloko oyo ezali konyokola bato bakotelemeleke yango mpwete révolution eya na ka ya Congo ndenge euti koloba mbota muntu c'est vrai ezali révolution na ndenge ya bomoto c'est-à-dire na niveau familial, na niveau individuel. Na ndenge ya Congo, révolution et bandi na ndenge nini. D'abord, tozongela mwa mukeli solo, tozalaki peuple moko colonisé. Ntango tozalaki colonisé depuis bakonza biso na 1885, l'air baye ko créer État indépendant du Congo, puis Congo belge. Toye komona ete ba kokolo na biso basalaki révolution toko banda
na Simon Kimbangu oyo aboyaki liboso révolution ya salaki aboyi bamindele bakoka kodomine ke bato mwindo na ndenge baza kosala toye komona ba révolution mususu eye kokoma na 1965 oyo président Mobutu alobaki révolution ti toye komona tango tata Désiré Kabila akoti aye koloba lisusu révolution. Alors na katikati ya ba révolution wana toloba lisusu mbuta muntu Lumumba yempe alobaki ke azali kosalisa révolution. Bon ba révolution yango ekomi ebele ya biso sikasikawa ezali nini ya lelo oyo biso tokoloba ezali nini ezali mpoke munene mpoto koma na katikati ya misala miye oyo nyonso tozali koloba ezali révolution ezali changement munene oyo ememi kanda na kati na gestion ya mokili biso tokolobela mingi révolution oyo etali mabele ya Congo pambate révolution nyonso ekobandaka ezalaka na but ezalaka na likambo soko pe totali na kati na molongo ba révolution oyo ebimaka liboso toloba révolution américaine na 1776 le 4 juillet ezalaka nini batombokaki contre bataxe oyo Angleterre azalaki kopose bango batomboki babwaki biloko na Boston révolution ebandi eye kolanda révolution américaine pardon française oyo ya 1789 oyo kuna baye koboma mokonzi ya bango kuna na France na ntina ete peuple azalaki na mpasi koleka toye kokoma na révolution ya ba russe na 1917 ntango bango basali révolution na bango bato pe bawaki toleki wana tokei na révolution chinoise oyo baye koboma ba intellectuel ya ndenge na ndenge mpo ete Chine lelo ekoma ndenge ezali toleki wana tomoni révolution mususu kuna na Cuba totali ba révolution mususu kuna na Che Guevara bato kuna na Amérique latine donc ba révolution etondi bebo alors oyo biso tokosala révolution tokobande loko ya sika obe tokotala ba révolution oyo esi esalema déjà na kati ya etando ya Congo pambate Congo na biso ezali monene koleka Europe mobimba réuni malheureusement toza na population eza na Europe te c'est-à-dire que toza na besoin batu bazala ebele na Congo pambate toza Congo mboka monene mais kasi mboka yango bato bazali kokufa mboka yango ezali nini yango tolobi objectif ya révolution oyo toza nango totale nano ba trois révolution touti kotanga révolution ya moko Simon Kimbangu abandaki ya mibale oyo président Mobutu na ba président Kasavubu nyonso oyo basalaki ya misato oyo eye komemela biso makambo na mabele likambo oyo komemela biso révolution na makati na makasi na mpoke ya lelo ezali révolution mpona mabele bakoko babundelaki yango biso mpe tozali kobundela yango révolution na biso nde tokolobela wana kanda nini tozali na yango mpo ete emema biso na bonsomi ya solo oyo Congo asengeli na yango ba richesse etonda bebo bamakambo etonda kasi mpasi ezali liwa ezali révolution nini biso tokosala donc mpoke ya lelo tokomema bino mpo ete bokoka kozwa moto na moto ajwa liloba apesa biso ya ye makanisi mpo ete totonga ya nsima tolingi topesa po ya précision ezali boyo mondele aye kokonza biso depuis 1885 pardon leri ya komi na kati ya mboka na biso alobi baafricain bazali ba grands enfants c'est-à-dire bino il faut bo préparer biloko nyonso bopesaka bango baliaka kaka bazali ba grands enfants donc lokola tozali ba grands enfants ba établir relation ya partenariat ya paternité donc ezali neti paternalisme ndenge bakobengaka na kati na masolo paternalisme wana elingi koloba bango bakonza biso alors mundele akei totuli panda politique le rekoti ekomi ete ekonza biso na ndenge kaka mundele asalaki donc soki makambo edesidame likolo yango nde tokosala mais sika makambo eza kodeside likolo kuna eza kotia mobulu na kati na mboka ekopesa kanda na batu ezali kopesa esengo te ata moke donc esengeli révolution
Nampoket lelo ndenge touti koloba tokotala biloko nyonso oyo ezali komemela biso révolution oyo eza kopesa biso kanda na kati na mboka ya Congo nde epai totelemi. Alors tomoni standard etondi tozali na Mbuta Pwati Trésor kuna tozali na mama Matingundu tokopesa nano maloba mpo ete tosala tour d'horizon oyo ya makambo oyo tozali nango kosalema na kati ya révolution na kati ya Congo ekosalemela ndenge nini lolenge nini mpe banani ba révolutionnaire mpoke omboka yo Mbuta Trésor soko ozali kolanda biso. Ouais, merci beaucoup papa Nabiso, bambote belé, papa Zambouana pe mbote na yo, papa DSP mbote, maman Nabiso pe na mona conférence Matimbundu mbote. Nalandi bino très bien, papa Zambouana depuis autant au bandi vraiment mission. Pour ngai na kubandana na koloba boye, je pense que révolution d'abord en soi est un phénomène moko naturel. Parce que nature yango moko na ezali révolutionnaire très même. Et dans l'histoire, il y a humanité même. Tout ça n'a pas phénomène tellement belé révolutionnaire. Pas déjà où tu cité bah fait moko ya bah époque où tu biso to landé en fait. Mais même avant de cela, il y a toujours eu des révolutions, que ce soit naturelles ou humaines, et ça la révolution. Pourquoi? Parce que révolution, il faut là, parce qu'il y a une étape vers l'évolution. Et dans notre cas ici, comme tu as parlé surtout pour le Congo, sur Congo, évolution, il y a un développement, il y a tout. Et tout ça, il y a révolution, voilà. Pour atteindre but, il y a développement. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte, moi personnellement, que depuis longtemps, peuple a souffrir, nation est allée en danger, ils ont même en voie d'extermination. Parce que nous, avons lobby, une nation où la pensée à la progéniture n'a été, à une nation non civilisée, et une nation non civilisée, à en danger de ne plus exister bientôt. Alors, comme nation est allée en danger, moi je pense que la seule solution qui reste à ce peuple est allée à ça, une vraie révolution populaire. On a créé un cercle populaire, il y a une idée populaire, on va en marche pour le développement du peuple. Pour le développement, on a d'abord besoin de quelques objets élémentaires ou fondamentaux, où malheureusement, le peuple a Congo, plus précisément, a commis Kozang. Donc, moi je veux dire ceci. Un peuple, tous allés quand même battre. Tout le bas qui la fois passé, je crois, dans l'émission à Papa Zambouana, que tous allés, de toutes les façons, on a le barabat, tous à Peka Kabanyama, tout ça qui moi comparaison, moko, il y a un mouton, et un mouton, bazala toujours dans moi berger. Et ce que Talibania me belé na mokili, bazala toujours dans moi mouton moko a guida kabango. Na esprit, il y a bien. L'esprit a faute, mais guida bango, l'esprit a bien. Alors, comme biso pe tozali peka banyama pe, ba création ya nature oyo, tozape na mwa batu moko oyo normalement il faut ba guidara biso banara na famille. Mona ke no boza na papa na maman, ba oncle, ba grand-père, ba grand frère, ba grande sœur et tout consort, ezali ba leader ya société. Et cela se développe en fonction ya société ndenge pe ezali ko se développer. Or moi je constate que biso na Congo Tozan a un vrai leader. Je veux être clair là, dans la ligne qu'on choque batouté, parce que je crois que baté belé parmi biso, bazan a un leader na bango individuellement parlant. Mais moi je parle maintenant des leaders qui seraient là pour le peuple congolais tout entier. Et il ne faut pas à la carte moko, tout 10 nombre à redéfinir, mais selon moi, il faut pas à la moins belé. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, moi personnellement, on a constaté qu'il y a Zalité. Tozali n'a pas leader politique. N'est papa Robert Otoloba tout à l'heure, benga ba impérialiste ba minere, et puis on va remplacer un système. Donc c'est le même système qui continue. Tu vois, donc il n'y a pas de changement. Or, politique n'a vie à Batou. En fait, politique, il faut guider Batou na kati à vie. Or, le monde politique na vie na biso et comme il faut détruire vie à Batou. Alors moi, je ne sais pas ces leaders-là, ils sont là pour détruire les gens ou pour aider les gens. Parce que tout le monde a kabango kaka, s'il s'agit à parler
de politique. Ils viennent là que pour parler au peuple de la politique. Or, politique, wana, oh, le bazali ko appliquer, zali politique destructive, n'est-ce pas bien? Pourquoi le peuple nabiso azali désorienté par manque de leadership? Pourquoi le peuple azo koufana pour ça ya mai par manque de leadership? Est-ce que balobi kaka peuple tout poison mai il faut ya kaka na la régie des eaux? Mais bon, qu'il n'est pas par pays par-ci par-là, il y a des puits. Pourquoi le peuple n'arrive même plus à creuser des puits? Parce que nous devons apprendre mais c'est comme il y a élection, conférence, rébellion, réconciliation. Waouh, leader va bimi. Mais pour nous vendre un peuple collectif, peuple la lundi salaboué, mardi salaboué, lona salaboué, basalité. Alors, c'est ça notre manque. Mais je crois que ceux qui comprendre qu'en fait on a besoin de révolution populaire et non quelques changements politiques. Il y a, je ne sais pas, rébellion, coup d'état, Babylone, moi, et qu'on change le mot de la vie à Congolais. On a besoin vraiment de révolution populaire, et pour cela, on a besoin, il y a un leader. Et leader n'est qu'à guider le peuple. Donc, ceux qui n'ont pas pour l'introduction, on a évité ceux qui n'ont pas compris qui vient bien, la thème, et nous avons pour nous développer ensemble. Merci. Très bien, merci beaucoup. Tozali kokoba, tozali kolobe la révolution. Tokotala ngo na bokebi nyonso, tokotala ngo na bisika nyonso e batami na kati ya révolution. Mpoto loba révolution agraire, ti tokokoma mais toza kosala na no tour de table. Mpoto yeba introduction tokolobela nini. Poke sika wa eleki epa ya mama Matimbundu epa yozali. Mpoke omboka yo. Matondo Mbuta pesi na pesi bala nyonso na ite so bozo nga bien j'en nazo ba oui alors mbote na bala nyonso oyo bazo landa miso na radio mbote na ba intervenant de tozali na conférence ngai Matimbundu donc na ko se définir na ko plutôt une panafricaniste. Bon, vision, il y a ma comme enfin, de la vie, il y a indo, choc ou bien pression ou bien la manipulation au peuple congolais à vivre. Ce n'est pas un cas isolé. Donc, aux en Guadeloupe, aux en Martinique, aux en Haïti, aux en Guyane, aux en Zimbabwe, l'homme noir a subir les mêmes chocs, les mêmes exploitations ils ont duré depuis des siècles, depuis le 15e siècle. Alors, en émission, il y a Mbuta Zambona, évidemment, moi je suis très réactive, donc il me suffit de très peu de choses pour actionner le mécanisme. Oui, ça là que n'a s'intéresser à telle ou telle chose ou tel domaine. Alors, tant que des messages, vu que je suis 24 heures sur 24 pratiquement connecté sur Internet, sur Skype, donc na zoagi message, na outil une formation, mais na répondre comme quoi na cause une émission parce que le sujet est tellement important, mais oui, beaucoup de gens ont banalisé la situation où vivre. C'est un processus qui dure depuis, bon, depuis le 10e siècle. Mais le 10e siècle, c'était l'invasion arabo-musulmane, je dirais, parce que l'Occident est en contact avec le peuple africain, l'Afrique noire, Toloba, depuis à peu près fin du 14e siècle, donc début du 15e siècle. Donc dans les années 1480 et quelques. Donc pourquoi une révolution? Mais éviter, donc faut tout le monde secoue les choses dans l'autre sens. Faut tout mettre tout ça la révolution parce que tout est mis en place pour confirmer qu'il nous faut une révolution. Mais ce que tout ça la révolution comment? Ça c'est une évidence pour certaines personnes, extrêmement complexe pour d'autres, ou bien inexistant pour certaines. Donc, nous sommes à même niveau de compréhension, et c'est effectivement assez complexe d'entreprendre un tel projet, d'un tel envergure, parce que c'est vraiment toute l'Afrique, ou bien tous les Africains
vivra sur le globe terrestre toloba. C'est vraiment l'ensemble de chaque noir qui est concerné par ces pressions. Alors, point belé, ils ont justifié tout ça là, une révolution. Donc une révolution, c'est que on rompre avec un système qui ne te convient pas. C'est exactement ça là, on a des grandes études, on a un doctorat en sciences économie, on a un expert en géostratégie, géopolitique. Non, ils allaient lokomoko donc un illettré, mais bon, illettré ça se discute hein, parce que on a une vraie illettrée. Mais alors une vraie illettrée, une écriture toloba russe ou chinoise ou japonaise, voilà, je sais lire le français, lingala, l'anglais, mais les autres lettres, je suis une illettrée. Donc, il faut définir illettré zanani. Enfin, bref, ça, c'est un autre débat. C'est une toute petite entre parenthèses que je referme. Alors, tant aux autres subir la pression, ils allaient énormes. Surtout, bandit qu'on énumérer la pression que l'homme noir a subir de par le monde. Donc, 2015, n'a été surtout aussi ça qu'on énumérer un mot. Tellement c'est énorme. N'a noté sur un bout de papier quelques points où ils ont ça là qu'il faut le peuple africain à la mouka, à téléma comme un seul homme. Actuellement, campagne moko ils allaient extraordinaire, ils ont ça là nini, ils ont ça là que bazo stériliser les hommes africains, soi-disant la population africaine est trop importante par rapport à des ressources naturelles où ils en ont mokili. Mais nazomi tuna les gouvernements africains qui acceptent qu'il y ait ce genre de campagne sur leur sol. Mais il faut pas être malade. Sinon, ce n'est pas possible. Basa de connivence avec ces pouvoirs obscurs. Naloba. Comment est-ce que toujours un tout petit pays, toujours un tout petit pays, tout citer par exemple la Gambie, basa moins de 2 millions. C'est un tout petit territoire, c'est un enclave dans Katia Sénégal. Donc, un État dans un État. Baza trop nombreux. Mais pas si c'était un seul pays européen où ils allaient surpeupler et puis on va mener ma campagne pour nous stériliser la population. Bazo ça la vasectomie na ba homme noir soi-disant bazali surpeupler. Mais s'il vous plaît. Et c'est incroyable. Comment est-ce que de quel droit un gouvernement a outil ce qui wapi aya koloba que d'après nos données bozali en surpopulation donc tolinito aider bino c'est toujours comme ça l'exploitation bon rien na ningi à sens ya ko aider bino mais tout réfléchir tout ça na fin à 21e siècle tous ont entamé déjà R Moussousou donc E accent grave RE mais tous comprendre les enjeux T. Nazara hyper sensible donc na koka makambo te et on est salé que il faut to tiaba stratégie en place pour ça une maman na révolution pour pas miner les bons européens bazolo bayango na habité DSV so ezala possible buta na biso bon ça la signe so ezala possible tout tia donc 1 minute et 28 secondes. Il y a Jacques Chirac, beaucoup retrouvons on a YouTube, vous trouvez Jacques Chirac reconnaît que les Européens exploitent les Africains. Donc bon on a bango au bazana on a banque ou bien ils ont ça la autoroute ils ont ça que économie na bango ils ont ça là bien que bazaya ko dinda hein donc c'est clair et net bazaya ko dinda. Mais moi survie au bazana actuellement ils allaient pas bien à biso. Ils allaient mbongo ou bien ils allaient richesse ou na relégué na descendance na ngai en tant que Matimbundu mais ils allaient pas seulement ngai ils allaient mbuta zambwana ils allaient mbuta poti ils allaient tous les Africains bazo vivre sur la terre ils allaient mbongo na biso oui ils allaient que tokoki kozala na ba niveau haut tozana ngoto nous sommes exploités surexploités mais dans tous les domaines. Enfin bref, ma petite introduction, entre guillemets, parce que c'était assez long,
Nazon Sebino Maloba, donc on débattre concernant le point où on a commis un papier. En tout cas, Matondo Mbuta DSV non Sabino si ne serait possible de la balandi nabiso 1 minute et 28 secondes où Jacques Chirac a lobby que bon ça ne leur appartient pas. Alors peuple africain to la mouka. Trop c'est trop. Matondo Nazon Sebino Maloba na régie. Matondo tozali koluka be bato bazali na makanisi ya bolai penza mpona tokoka kolamisa peuple na biso moko to lamuka. La révolution ezali eloponine. Il y a tellement de révolutions que nous pouvons faire. Il fallait pas seulement tozela kaka bato baya koyebisa biso makambo oyo biso tokosalaka. C'est vrai bandeko, ce que tozali ko observer situation ya moto mwindu, on dirait que objectif moko ezali kaka exterminer bato mwindu nyonso ba occuper mabele. Eza makambo tozolo ba pamba te. Ce qui boke na Australie il y a quelques 2 siècles kaka na 1700 oyo pardon na 1800 oyo bakenda ikuna ba oyo ya pembe bakoma ikuna ba africain bato akuna bato mwindu suki lala ezaka mopepeta musaka yango bakanak toloba bazalaki 16 millions mamindele 300 000 lelo l'équation est renversée 16 millions amindele 300 000 ya bato mwindu bangunyo so basi bango bazali kosala oya bango révolution industrielle bazali ko exploiter mo longo mobimba bakomi na ba théorie même jusque na niveau ba université bazali koloba ete tozali na 3e ère oyo tozali ko kende, c'est-à-dire tozali ko changer régime ya sika, tozali ko kende na eloko ya sika. Kasi biso on dirait que tozali ko rêver révolution nanuki to panzana penzate tolobi tokozonga na kati ya révolution na kati ya mboka ya Congo. Révolution nini oyo tokopesa na batu eloko nini penza, objectif nini, likamo nini? Est-ce que ya biso révolution ekozala to boma baba konzi banso bazali kuna? Est-ce que ya biso révolution ekozala to sala eloko nini? Nalobi na bino tozali koloba révolution kanda oyo tozanango ezali na cadre ya mabele oyo ebota biso, oyo eleisaka biso, oyo evanisaka biso. Mabele na biso ezali objet ya kanda oyo ezali komema biso na révolution oyo biso tokoloba mokolo mwa lelo. Mabele pona nini? Mabele na biso soko ole nzete ole manga obwaki mokokoli manga ebimi. Omeli to ole eloko nyonso oyo ebimaka na mboka na biso soko ole yango obwaki nzete ebimi. Mabele ezali kopesa biso oyo nyonso toza nango. Me mabele ezali kokenda. Mabele na biso ba richesse oyo ezali kobima katikati oyo ezali naturellement kuna komi lisusu ya biso te. Mabele ezali ko échapper biso. Mpona nini eza ko échapper biso? Eza ko échapper biso par c'est que tozali vigilante. Kanda yango tokoyoka na nani tokoyokela biso moko liboso to misala révolution kati na mabele ya Congo. Mabele ya Congo, mabele ya Afrique,
mabele ya moto mwindo ezali mabele oyo ezali na ba richesse nyonso. La Belgique était construite na mbongo ya Congo. Ba société nyonso eza kotambola na mokili oyo ezali na mbongo ya Congo na kati. Mbongo ya Congo, ba richesse ya Congo eboma Nagasaki na Hiroshima kuna na Japon na tango bitumba. Mbongo ya Congo eza kotambisa ba centrale nucléaire nyonso. Alors biso ba Congolais pona nini boye? Révolution kotomboka, tokotomboka na ndenge nini? Tokosala émeute na ndenge nini? Tokosala insurrection na ndenge nini? Tokosala rébellion na ndenge nini? Tokosala sédition to soulèvement na ndenge nini mpona mabele ya Congo? Bouleversement. Yango na lobaki na bino, tozonga muke makanisi na sima, totala eske na kati na biso bato mususu basala ki révolution te. Na yango tozali kokoba, tokomi na deuxième partie d'introduction locale sili, tokomi déjà na 40 minutes presque tozali koloba. Alors, tokozongi sa sika à tour de table, mpote to se poser de vraies questions. Révolution oyo toza kolobela lelo. Tokolobela exactement lokoline parce qu'il y a des révolutions partout. Même ba oyo baza ko twaminduki. Bango bazolo babazo sa la révolution. Ba Rwanda pe balobi baza ko sa la révolution pamba te mabele na bango eza muke. Il faut ba kota na Congo. Mais oyo biso tozolobela oyo ya biso. Révolution nini? Maloba omboka mbota zambwana Joachim et pas impoqué. Merci pour la bonne impoqué. Oeza sujet beaucoup vraiment du jour parce que tobo sanate que moi oezali mois d'octobre. Mois d'octobre pour na ba oyo ba surveiller un peu ba biloko ya trop kotanga ba livre. Oya comment a été ezali moi la plupart ba grands activistes dans le monde bakufaka to bakufa. Oye kotala Che Guevara mois d'octobre, oye kotala Thomas Sankara mois d'octobre, oye kotala Mfumu Kimbangu mois d'octobre, oye kotala Makamandenge na ndenge mois d'octobre. Kuto loko msusu fe pesa biso kanda biso bana ya Congo foto ye ba ete charisma na biso na sije na biso za kopesa biso colère oya mabele ntoto. Mutu akufela yango akufaka na mois d'octobre qui est juste na période oyo bango balingi kosala oyo bango francophonie. Batia mabina babina. Mais bazobosa na ete mutu oyo amona kimpasi 30 ans na prison date na ye yango na pe bango ba préféré ko yamba mundele ba préféré ko yamba ba traître ba impérialiste ba préféré ko saboter jour oyo biso bana Congo to telemi na sima Mfumu Kimbangu ye charisma na biso poto baby sango poto sacrifier yango na mundele oyo akonzi biso na mundele oyo a diviser Afrique principalement la francophonie parce que batumi baza ko comprendre te francophonie yango mtesala ete président Taylor oya Liberia akende ko boma président Samuel Doe. Le même Taylor a potati aya ko déstabiliser Thomas Sankara c'est Blaise Compaoré et le même Blaise Compaoré azako yana Kinshasa sans le savoir que c'est le même Blaise Compaoré makoloka katuza ko landaka ba francophonie comment bazaka ba med ba na ba ko préparer pour ko déstabiliser Afrique pour akota na Côte d'Ivoire agene ko tia Ouattara atangisa makila wana. C'est le même Blaise Compaoré sans le savoir ba utiliser pour ya na Kinshasa avant sa Susu Kabila pe azako ya pour organiser ma campagne. C'est la francophonie pays mon côté za tout autour la francophonie est développé et pays mon côté za tout autour la francophonie est en stabilité. Faut comprendre était Code noir et Louis XIV. Faut comprendre était ba français na sima francophonie na bango. Francophonie signifie le sang de l'Afrique noire. Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons des députés, nous avons des politiciens congolais, nous avons des sénateurs congolais. Au bazako yebate que francophonie, il n'y a pas un seul pays, na Amérique, na ba Caraïbes, ba Haïti, ba nini. Yebisanga mboka nyonso oyo ba français ba kota tina data lelo mboka wana ezana développement mon côté. Mais biso toujours continuer ko betelaka francophonie maboko ko tia 12 millions en jeu poto yamba bango sans le savoir que francophonie yango pe mteko si désordre na Congo. Comment baza kutubo ba yino mteke signifie opération turquoise. Opération turquoise bandaki wapi na Rwanda. Poete ba Hutu ba utiliser ba français ba tuchi babo abandeko na ba Hutu et puis ba bare bango comme si baza ko tia penzo kande po batinda ba Hutu ke bobo bango to tindiki bango bakoti na Congo to landa bango tina Congo. Donc déstabilisation oyo projet na bango basi batondi si yango ekoki yango na baza ko conclure yango na Congo. Mais il y a encore un mende oyo azosenga mwana muke akene ko apprendre histoire ya turquoise. Il y a encore un Jacques Babaso, il y a encore un Francis Malombo azozela
batu lelo to ya kwa prendre bango dégâts oyo francophonie esali dégâts oyo France za ko sala po baloba na biso to bongisa bala to sala boena boe parce que la francophonie na biso eza ko ya awa to tia bambo Angers. Alors to kanga wana mpoke na biso po to yeba comment colère eza ko bakisa tension po to yeba était un homme insensé ne comprend rien. Bato o ba monaka était peuple azako déclarer droit na bango qui est vrai. Ba sala ka semblant ya ko sala net ya ka ba yebite et que ndenge papa mukolo tukoloba et que ils sont tentés de se défendre. Ba se prépara ka d'abord pour na ko traumatiser peuple. Na ko tiela bino munduki, na ko tiela bino masasi. Mais bobo sana te bande ko na ngai, to sana révolution. Révolution tonto kota il faut to que ne pena ba livre na ba histoire na ba vidéo totala. Banani bat basala eloko moko similaire na biso poto yeba ko se comparer to challenger ceux qui te comprendre les santé. Na Chine, il y avait un garçon, un étudiant à Téléma liboso char de combat parce que armée et kota ki na mpoke yango. Tango ba étudiant ba révoltaka. Mais char de combat marqué munene nango et comme place garçon na ya zalaka et Téléma et boujaka les soute mwana wana banyataka yete. Donc elingelo ba ete soki batu ba komi ko senga droit na bango. Ceux qui va comprendre Gaulle, il y a un autre lobela sikoyo. Batu ba koma ka décider que vie et paix sakana sous sens c'était. Mutu soka lina kufa na minita suka ba oba rata le wa. Ceux qui ba zongi si bango to damba zonga ba ya ko pesa ce témoignage pour tout ça bango ngamo na zali moko na ba auto rata le wa d'une manière ou d'une autre. Mutu za suna besoin ko vivre te kuto comme senga okufa na yo ke vivre. Nous devons atteindre ce point là avant révolution et banda. La révolution nyonso oyo totante kosala na Congo jusqu'alors depuis 2011 ti kuna na se ezalaki na ngo toza ko tante koya kotiaka makelele ya pamba na balabala koya ko tante pe kosala likambo na loyenye kaka sans que toyeba vraiment ça c'est quoi. Alors raison ya révolution eloka liboso ezalaka ozo lité pour koma libre na likambo ya monene oyo bateli yo ozo mona ete elekita na yo que c'était impossible na ko kolongola ngote to kolongola ngote l'union fait la force. Il faut ka bate belé to kolongola libanga oyo mais libanga oyo yo kundumuka et fini ope et bomio. Oui, il faut être préparé pour ba ete révolution na tango e yaka na ba makambo nango et que opesipe vie na yo anje ete je suis prêt à mourir pour ça. Biso to ya awate toza na babiloko na soza na Congo, toza na ba famille soza na Congo. Bon toza ko yeba te que les risques o peut tozali ko courir. Nous acceptons déjà la mort. Le fait que le babino bozana le banda vous parler na sima PC na bino. Mais to kenda na Congo, nous avons nos biens aussi. Nous avons nos familles, nous avons nos villages. To sito mona ba ya chicha zana Kinshasa mes villages ne kuna na ba ko ngasoki wapi na ba ko kombola yango. To sito mona mobutu atindi mirage ke ne ko kombola village mo mutu ana za kuna te azana Kinshasa mbatindi tina village na ye. On a vu des choses pareilles. C'est pour vous dire que olingi ko s'engager na révolution lelo ozoyoka émission oyo banda ko déjà choix na yo décision na yo est-ce que tu es prêt pour donner ta vie. Si vous êtes prêt à repasser sa vie ko joindre mouvement ya révolution parce que la anti-révolutionnaire parce que yom taliboso ko kima yom taliboso ko bangisa yom taliboso ko yana ba idée ko compromettre moko verbe ko compromettre to ko lobela yango po yeba quel danger zakana ko compromettre en pleine révolution. Alors naza ko guider bino poto ba était première étape to ko tenter ko débattre awa goal ya révolution et cause toujours overthrow donc ko longola un système qui ne marche pas et quand on a biso préfet oyo to ko terminer ba changer biso préfet mususu directeur va changer ndenge to lelaka ndenge to tambla donc il faut qu'il y ait un changement radical même si changement est totalement mais radical signifie bato batali pendant que oui vecteur bato bazako kenango ezalaki ko pointer koto siko esali volte passe ezaso ke ne koto ezalo kenate ou bien comme stania etelemi eke alire likambona mabe ya ba rwandais pe bazwa mboka te etelemi. Mais quand on voit que c'est le même système, n'attend bitumeza ko le kana est, bango bazosala fête na bango, dites combien de fois histoire refundi était Hawaï, les américains. Jour ba japonais ba betaka yango, bazelaka jour fête ya ba américain. Bazali ko mela masangana ba généraux wana ba bateau wana ba japonais ba yeka ba kitseli ba onini ba bombe. Jusqu'aujourd'hui les Congolais ne comprennent pas que francophonie oyo plan bazana yango. Congo eko betama Kivu eko betama na jour francophonie ko sana Kinshasa. Tozana information yango
toyaki na poto liaka maki ya soso pour rien te toza na Washington poto kotaka pe na ba bureau mususu. Nous sommes déjà avertis maintenant otoko benga Bible lobete na village wana tata moko azala na mutamayele meloko azala na mbongo te azala na classe te apesaka akebisa ki société mais société balinga ko yoka te parce que qui pouvait l'entendre. Aujourd'hui biso to na émission oyo poto kebisa bino ete octobre za mois ya mabe, octobre za mois ya robina te, octobre za mois ya makila, octobre za eloko oyo bayeli bino distraction moko sakana te na tango Kivu eza menacé, Goma eza menacé, Bundanganda nani eza ya kokende. C'est le bon moment pour na ba Rwandais ba yebi ete ba Kinshasa ba linga masanga ndule ba wera so tout ils sont invités pour vous distraire na octobre oyo semaine prochaine et c'est à ce moment-là que Kivu va ko bête là très bien en pleine masanga. Et encore une fois Hawaï ba japonais ba bête ka yango na jour ba américain ba kana se akwiti zengele ils ne savaient pas quoi faire et ba kwa yesu ko se regrouper te na tango bobendi force union sur FARDC na yoki na ngai na tango babengi bakamunyo soto yana Kinshasa pona ko protéger nini oyo baza ko lobelaka awa soki nini francophonie. Si les Rwandais nos ennemis ba mindele précisément ba français ba belge ba si ba lobby déjà que ils seront tous concentrés à Kinshasa, il n'aura pas qu'une force dans une seule région nyonso ba kabila benda ya ona Kinshasa tika distraction et c'est là que ba ko beta biso bien dikola buzoba étant to ko fonla misu retard na kebisi bino. Bozu message nangai le Congo sera frappé au mois où Nathan ou Kinshasa ko sala fait ya bantakula ya zizumba et puis ce qui est honteux Brazzaville qui se permet de dire que atteindre 8000 tonnes ce qui 8 tonnes mobile ya ba instrument aucun jour Congo Brazzaville et Dabiso na quoi que ce soit lelo Brazzaville comme outil na distraction musique bandule eya so kinga ina révolution za Kinshasa et local boso na ko beta ba Brazzaville ba instrument na ba tindi wana foi sauter foi zo monter ko zonga sona Brazzaville te ko edebiso lingo edebiso te yango boza ko tinda. Alors révolution nyonso il faut ko yeba structure nango comment ko zala méthode nini boko sala pour ko na révolution souligner yango ce qui boza na méthode moko ya plan d'attaque na révolution te bobebi ce qui boyebi di répéter faut boyeba ko doser à peu près les comment faut attaquer en de telle période à telle période rapidement ici là. C'est ça notre échec na 2011. Le vrai moment d'attaquer la révolution tozela et puis tant ya ko doser ça et puis tant hors de pesa mitobi na balabala pour la révolution ba tobimi na bangote. Donc ne ko buka ba prison et ke nango suko sale maté parce que méthodologie ya mutu to méthodologie ya groupe to méthodologie ya biso ba tozali ba au premier au programme yango na ndenge ekokite motivation ya idéologie pe il faut yebana ko libérer pays c'est le peuple qui se libère pas un individu moko te na mokili oyo akozala lokola Jésus ka ya kokufela pona bato misusu. Le peuple est souverain, le peuple se libère. Mutu nyonso azokanisa ete peuple oyo ekozala libéré na mbuta tel na tata tel na frère tel makambo toko lobelango na émission oyo mpoko lelo ko ya ko tela so distraction te ke mbuta tel tata tel mutu ko libérer biso sinon que tant to koba boko ya ko mona ete na révolution il n'y a pas un leader parce que s'il y a un leader na soki akufi bolali soki leader ba kangié bozongi na ndako puisque c'est lui qui avait le plan mais le plan doit être commun, l'objectif doit être commun. Qu'est-ce que vous cherchez? Sinon, quand le problème est déjà connu, il faut immédiatement attaquer le problème et puis pour ça la révolution sur base, il y a problème. Nombre de révolutionnaires, nombre de combattants, combien de gens il faut inviter bakota. Biloka bo yote mutoko sala yango mena. Quand l'idée est déjà connue que baza na kanda, si je na bango na kaya Congo, mabele na biso baza ko boto yango, il faut être décisif que gol na biso mabele. Mais quand vous commencez à mélanger des sujets, Mabele, après Mabele, Papa Wana a comme président, après Papa Wana comme président, vous avez maintenant 2, 3, 4, 5, 6 goals et 6 buts et Kobeba. C'est ce qui fait que Bat Moussous n'a pas parti politique Moussous. Bazala qui peut prêt, changement et salema. Mais pourquoi joindre révolution 2011? Simplement parce qu'ils ont compris que le goal est un peu multifacial. Bansu bazako ya poto longo la Kabila poto kibenga na Rwandais bansu bazako ya poto comme ça y est mokonzi président bon so yo comme c'est président biso na parti politique so toli pe muta comme nani président Zambwa ya kana basije tabute Zambwa ba mutu moko te Zambwa na mona ka mutu oyo ko liba
contribué à la libération du pays. Je l'ai dit, j'étais trop ferme l'année passée dans Fingama, mais il me semble que la révolution. Toyeba était erreur, tout ça dans le passé, il y a aucun révolution et que ça la libérer à un individu, nous étions totalement en échec et échec en notre simbi yango. Mais ce que été, nous sommes là, que les Rwandais quittent notre pays. On allait voir ni les élections, ni les candidats aux élections présidentielles, ni les candidats aux élections de députation. Nous allons voir d'abord, à évacuer d'abord, qu'est-ce que nous allons faire? Même la date, s'il faut qu'il y ait une révolution avec intention que pesons à l'Est, Munguna Abima. Mais ceux qui ont reconnu la révolution préconçue, sur base ya alonga wana population to tia boye bonga ipe sikoyo abako na yango na linga na lingi mona nsemi na nga peut-être koma wana eko koma kipeleke c'est parce que binonyo soboza ini disusute ba gol komi ya ndenge na ndenge. Alors mwana Congo longola fanatisme welela oye ba gol ya révolution, raison ya révolution, et puis après la pluie c'est le beau temps. Le beau temps wana yango toko analyser toko lobela. Résultat, il faut y avoir que tant que sa révolution oyo, il faut impact ezala na nini na façon de vivre na biso, na culture na biso, na économie na biso, na socio institution na biso ke aucun cours si peut jiso funda yepe mutu makamo pesa nini et katami na mpoke comme il faut parce que ba institution ça ko tourner bien. Na ba douane, ba frontière na biso bien surveiller et que mafia ba minerai ezaso kolekate. Ça sont des institutions où toza ko senga goal na biso il faut ezala. Mais parce que nous avons maloba mingi, on a kosuki sera avant na maloba na studio. Photo yeba était goal ya révolution. Il faut ezala omipe sivi na yo pona yango, kolobela yango na ba publicité ya ndenge na ndenge, kolobela yango na ba décision nyonso ezali ke eza ko tourner na but moko ka décision na yo c'est la clé ya réussite ya révolution. Avant to kota na ba mpoke mususu papa mukolo na banza bolimbisa ngai na zimwa maloba mingi pona guider bino na goal ona sije oyo comment tokokumbela yango nazongisi maloba na studio kuna. Vous écoutez la radio de la référence www.radialisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. En Jésus, nous avons le pouvoir sur toute la force de l'ennemi. Pas de négociation avec le diable, encore moins les démons. Tango ekoki elombe atelemi banguna na ngai nyonso balati confusion posana bango ezalaka nde ngai nalimwa bizoli na ngai ezalaka nde feti na bango atelaki ngai mitambo na nzela bomana solo la victoire, Kamakita na bango bakomi confondu, bakomi koboma na bango na